n'a pas mes condoléances, c'est pas il y a pas passé Marcelo a eu coup fait la moi si naïe oyebi moi si aza motu ya parce que moi ça a sacré donc ça moi si naïe ba commentaire les belé na ba réseaux sociaux ba mususu akufi na ndako ba mususu akufi na hôpital ba mususu asali crise cardiaque ba mususu akendaki vacances ba mususu akendaki commerce ba donc lo voilà ba uzoka makama ndenge na ndenge na ikolo ba ite to mona ki gouvernement eza bongo ba investir le gouvernement n'a pas parti au parlement. J'ai pris le temps par rapport à ce que les présidents nous avaient dit l'autre fois ici, que vous devez faire un effort possible. Une fois le programme du gouvernement vous sera donné, il faut faire un effort possible de pouvoir lire et les lire parce que nous puissions défendre ça. Gouvernement est un bon la place et ça là qui tina ba air moko tardif mais quand ça là ba makambo ya mboka na ba air moko tardif ngana condamna ka yango c'est pas bien. Mais et l'homme n'a pas déploré na mboka na biso na ba konzi na biso kisi nde eleki kala mingi te awa toke koyoka ke na bureau moko ya parlement non valable bagero fongola na bureau parlement pour basala ce qui remise de prise mais le kamako kama bakote ibu na kati. Abibi na kati ya biro ibu na kote na kiwapi auti wapi ozoma tekeza ba magie biso pe l'église totika na ba aventure ba pasteur totika ba magie totika makamba bokeseni totika kindumba totika posa mbongo na bi totika tozongela évangile ya solo ozola tsaba tukosambela oui la tsaba batu musala ciel ouvert lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba bandeko balinga mi peuple congolais pe bana na nzambe nyonso bolandaka biso na Silver TV oza chaîne na bino préféré chaîne na bunzambe chaîne na bana nzambe tikete na pesa bino mbote mingi na Komore Sumasia et na souhaité bino mokolo malamu bato bokolanda biso de partout oyo bofungolaka ba to bani ba portable na bino bofungolaka ba benga nini ordinateur na bino bolandaka biso et surtout mingi na poto même pe awe komi bozo fungola ba télévision na bino ba YouTube ekoti pona kolanda biso tikete nzambe aleka na kopambola bino. C'est moi votre frère en Christ, votre bien-aimé le patriarche Makela Vincent oyo azabongo mosali na nzambe tikete nzambe azalamino elongo na lobi ete bandeko bosa la kapso plaisir ngebe émission bolandaka na chaîne abino bo liker bo aimer ba émission parce que flamalo barabo j'aimer et puis bo partager yango bo partager et que ça soit vraiment énormément bien et puis na bolingo ya nzambe pe bo s'abonner en tout cas na ba chaîne ya bandeko na biso tolobaka basalaka ba makambo na bango ya mukili okomona bandika ka ba émission siko akomona ba 100 abonnés akomona ba 150 abonnés comme on a 200 000 abonnés, 100 000 abonnés, Nabiso,
bana nzambe ezamba wa mingi bo s'abonner nzambe vraiment ako pambola bino tambo za ko s'abonner ezali lolenge ako participer na ko tomba ma chaîne na bino pe ya ko soutenir ya ko sunga misala nzambe oyo ezo sala ma 4 na chaîne na biso Selver TV nzamba pambola bino na pesi merci mingi et pas ya mutaza na caméra kuna ingénieur Cédric Makela l'homme valable, moi dans ce Nzambe, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique. Nous sommes kaka ye, moto atondi maïl na boanya Nzamba pambola ye et sans oublier que pambola Joshua Liwanda, o to bungi sa petit frère na ye propre makila moko Nzamba pe wa courage na ye, Nzambe pa pambola ye, na bo c'était ko souhaiter bonne guérison et pas ya moi nangai Bellevue Makela azoki moi pasi mais siko na moni ça va na concours ya le sambo pena bakisa zui nzambe ya pesi kimia nzambe azala na ye et na pesi mbote mingi pa ya les savants barachi tout travaux nzamba pambola ye Caleb Makela nzamba azala na ye et na pesi fembo Makela ba mbote Délice Makela puis mwana nangai nalingi mingi précieuse Makela nzamba azala na ye na boseto ko pesa ba yaya na ye Plamedi Makela Sephora Makela Yamai Makela nzambe vraiment azana bango nzambe apambola libota na mobimba bokilo na ngai Marcelo nzamba azala na ye pourquoi pas na pesa bene moke mbote et puis na grâce na pesa mbote mingi vraiment nzambe apambola bino lelo soko moni na ye ngana yaka pona makambo soko moni na ye likamba koloba ezali et pona kosukisa na bosete ko pesa mon œuvre d'art yanga motema te Mama Bene Makela la grande journaliste ya zabonga animatrice de émission et puis ya sala ka émission qui toko bolandaka yesoka ya mbingai on dit mateka na mobali na ye pena tsaka pena oh chérie à part azo tumbango ndere mutukutu ayebinga te d'après mbote mingi merci na nyonso zo sala pona ngai soko na bona zo munene boye moi santé zo vanda eza pona mon œuvre d'art Bene Makela je t'aime beaucoup chérie et je crois que na kobosa na kayote oza toujours na motema na ngai to tambola elongo po ete nzambe na biso azwa lokumu voilà je t'aime beaucoup na biso ba gros bisous alors lelo so bomoni na ye lilikambo makambo ezali akoloba yango na ye bandeko bo partager émission oyo bo partager et puis bo s'abonner massivement vraiment et que ça soit plaisir pe nzambe akozanga te ko pambola bino bandeko pona bandana nu eloko na eli awa na ngina répondre ndeko moka commenter na chaîne ndeko Jackie yoka na episode so zambal to mwasi tamso ebinga malamu te oyebinga malamu te mena sengi nanu nzamba limbisa yo parce que oyebinga pena no malamu te pena ko sabino boyi soki omoni ko zana likamba koloba te oloko tsaka ba commentaire ya lukuta o tsaka ba makambo zaka na ngontina tika na yo po ko simba muntu so asimba kate na vino zu ba problème po ngai pasteur Vincent Makela nazaf ma gravement converti pe naza mwana nzambe tuna bato bayebinga malamu bakoyebisa yo commentaire osala eza lokuta c'est pas vrai naye ko se justifier te mais c'est pas vrai mokolo motenga na tellement l'église na benga bana nga ba mikomboso banini d'ailleurs habitude ya ko injurier batu ezalaka yanga ite nga na finga batu te mais na lobaka nde ba vérité parce que ko injurier batu c'est diabolique moto atongaka pe afingaka batu aza mwana nzambe te mais nga aza mwana nzambe gravement converti na betaka tukutu tolo teke nazaka pasteur so benga frère Vincent on dit mananga parce que nous sommes tous des frères comme dit les écritures vraiment nzamba le kana kolimbisa yo na olobi mais na lingi yo mingi na kosenga kaka yo o se repentir o bongo la motema na yo on demele sur masia comme lokola biso ba oyo e ko sala bongo malamu ke koma bikoma koma lobi na lobi o la kela mama o la kela mabe likamo mabe mauvais sol mo komeli yo so na sele kama mutute na sele kama mutute njoka nde olobaki na mutu o kutam so yebi yete o moneka na ba réseaux sociaux o kuto aya yete o ya église nete mama ka balukuta pona ko dénigrer mutu wana
Pour nakaka soki elengi ya kokoma, c'est pas bien. Hein, soki ndeko Jackie na bengi ndeko par amour. Nzamba pambola yo, ozala malamu. Nzamba pe so santé kitoko kimia pe bo molai. Mais le baka makamba solo ko koselaka batu makambo te, batu bakosaka bazali bana ya Satan. Voilà. Bien aimé. Lelo na ye pona partager na likambo oyo moko na tina ya makambo zo le kabongo na mboka na biso pe makambo zo le ka na église corps à Christ et que ça bon malamu nous appelons molaïté vraiment landanga avec beaucoup d'attention na boké mignon surtout je crois que vous allez édifier et puis vous allez bénir de la part du Seigneur. Bien aimé, tout d'abord n'a pas mes condoléances c'est pas il y a pasteur Marcelo a eu ko fait la moi si naye oyebi moi si azamutu ya mutuya parce que moi ça a sacré ngana ko le babiloba le baté pour na pasteur Marcelo parce que nayebi te moi so kufu pour na nini qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas na kozala ko la batu mususu te atebi likamwana te omona abandi ko tsaba commentaire abandi ko commenter o memano masumu pamba pour na biloba loba bible biboye avant oloba likambo na monoko na yo manyola monoko na yo mala tuku sambo na sambo mala sambo donc c'est peut-être cette fois alors mutum sobi des problèmes ité o mona kaka za ko loba bilobela yango zomona même ata likambo ya ndeko Marcelo ko bungisa mwasi na ye ba commentaire belé na ba réseaux sociaux ba mususu akufi na ndako ba mususu akufi na hôpital ba mususu asali crise cardiaque ba mususu akendaki vacances ba mususu akendaki commerce ba donc lo voilà besoin ka ndenge na ndenge parce que congolais kombo na ye il connaît tout congolais aye baka nyonso bien aimé oyebi congolais azamuta lo kuta ko sakanate oyebi comme ça c'est l'émission na awana Kisasa na canal kin télévision parce que na qui animateur ya émission na chaîne na sali bambule belé muko so c'est l'émission ndeko mo bena benga nga bena boina en pleine émission na tsaki extrait on a sala ba délivrance l'église ndeko na mwasi na yebi kutu yete ma benga nga alobi awezo délivrer batukuna bana yo botisa o boto tika bona matetawa o sundola bango mais ngai Vincent jamais na sundola bana na ngai moi na ngali boso za ya mai nazala bana matetete mala moko nazuka ka tele nazuka ka réponse nde nazong sinde ko oyo Jackie soki Jackie avec gentillesse parce que naza mwana nzambe na mama songa na bota yo bana matete to na bota bana na matete na tika bana matete bongo place yo ko lobela ngaza ka télévision soko bi pa na ngai yela ngana na ngai na ko zo bango so na boko zo bango l'état zali parce que il faut se charger bana na ngai yo on veut que place ya ko lobanga zali na télévision et batu bani ko répondre ndeko ana aza Jezabel aza boye batu ne bakitsaki ye quoi bamone ke alo makambu ya lukuta donc congolais ali ko commenter makambu ya yebite makambu etali yete aibi e bande pe suka rango te ye abadika ko commenter ozomona il faut tout le makambu to yebi mais condoléances na ndeko Marcelo pe na église compassion mobima na yebi tina liwa mwasi na yete moye to tango ba commenter les alités mais to peska ba condoléances azala makasi kobungisa mwasi to mobali na vie eza likambo ko saka na ngote parce que bazana kata bolingo bazana intimité muto lingaka mingi talaka nenga kumisaka mwasi na ye eza kwa nenga na kumisaka mabene c'est pas facile na sena mona muto akufeli papa akufeli mama azui sango mabe ba parents alela leliti atiki mais sango bolingo si la mona mutabi demika bona bolingo mubali aboye to mwasa boye akameli poison to amidemiki yango moni kondo ndeko Lutumba ayemba kanje moka lobike sango ya bolingo eleki sango ya passe ya bolingo eleki sango liwa ya papa pe ya mama donc to ebite onezo sala Marcelo ndeko Marcelo pasteur Marcelo na motema vraiment to sambela mingi pona ye nzamba pesa ye kimia voilà alors bandeko na ye natina ya makabozo le kabongo na ekolo na biso na mboka na biso na ekolo ba ite to mona ki gouvernement eza bongo
investir le gouvernement n'a pas parti au Parlement. J'ai pris le temps par rapport à ce que les présidents nous avaient dit l'autre fois ici, que vous devez faire un effort possible. Une fois le programme du gouvernement vous sera donné, il faut faire un effort possible de pouvoir lire et les lire parce que nous puissions défendre ça. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de parler ici. J'ai dit par rapport à quoi? Je vous avais prévenu. Collègue. Ce que j'ai pensé, suivez. Honorable député, chers collègues, honorable, je vous retire la parole. Quand j'ai parcouru, je vous retire la parole. Les programmes, quand j'ai parcouru je passe la parole à l'honorable Alain Katenga. Gouvernement était beaucoup de place. Et Salamaki, il n'a pas l'air moko tardif. Mais quand Salama Makambo Yamboka n'a pas l'air moko tardif, on a condamné à Yango. C'est pas bien. Pourquoi tu as dit que tu as dit 2 heures, 1 heure, 2 heures, 2h30? C'est pas bien. Bible dit que tu as dit que tu as dit mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que Makamto Salaka influence à Bomo Inabiso. Oyo tolobaka, oyo to salaka influence à Bomo Inabiso. Et n'alobaki la fois passé que to salaka Makamna Moi parce que bozo gouverner bato, bozo gouverner ba peuple. Oyo tozana kati ya mboka sho Congo, to mboka oyo ezala na lumière ya nkolo ezala moya Yesu asia kati na yango. Makamabe na mboka na biso elongwa, basasina elongwa, insécurité elongwa, nzala elongwa, chômage elongwa, bakelasi ebonga. Pour bana biso bazotanga lo mona bana tangi assisi à diplôme mais aibi ko bata 3 mois ya français té tanga lokola biso ba oyo to tanga té eza ba wa mingi mais ba mama na biso na ba papa na biso ne poka batanga ba classe makasi té ngana bi papa na ngazaki makasi azaki ba yele makasi la mayele mais ba sala ba université té ba sala ba étude makasi té o to zomona lelo pona nini parce que niveau il y avait niveau makeles na biso eza na se makasi osomona donc makambe bonga na biso mukolo mama bene azwa soki tunga akela gamala ko soma biloko na ko pesa ata $10,000 ata 10,000 francs mazong pe na biloko eza consistant ki ko lamba to le to kumisi nzambe pe to beteli ba kona biso maboko que ba français ezale belé toka bengoni papa l'homme valable grade académique ezala ebele pour la mboka oyo so pour ba diplôme so pour na français ndeto lokotaka mapa na nzela pour ba français moko makana mboka oyo mais ba français taso balobaka ngote talaka Congo ezali à part France n'était chose à la première, deuxième, première, premier pays francophone au monde. Donc, ceux qui parlent, je les connais, n'agasi moko kufanzarate. Ceux qui parlent, je les connais, n'agasi des dollars et matarate. Ceux qui parlent, je les connais, n'agasi de sécurité za makas la mboka. Mais français belé, nasi na mona mutu aiko présenter na télévision, mutu moko, mais 22 diplômes. Hein? Oyo eza diplôme ya mérite ya makambu songolo. Oyo eza diplôme ya mérite ya makambu pakala. Mais batiye ba pesi poste. Hey! Mpavala na mpavala. Eloko moko te. Osomo na bando balingami. Yango na lobaka boye. Maele ya classe ezali malamu. Wanto bakisaka yango. Mais maele ya solo mutabota magana yango. Donc l'intelligence naturelle et où t'as pas ya nzambe automatisaka na classe wana ezaka rapoto yeba mater mususu oyo peut-être oyo na ndako bakola kisapote na bomoto boto na kozanga kotanga to ko yeba ngote mais la solo et où t'as pas ya nzambe alors gouvernement chami tomoni
programme ya gouvernement na biso premier ministre soit moi si après si programme ya gouvernement eza mabete eza malamu na beteli bango maboko mais ba discours ape toyoka ngo bandakala toyoka ba discours oyo ya kosangana te tokosala boye tokolekisa boye tokobakisa boye ekokende boye mais sur le terrain pas voilà sur le terrain eloko moko te. Cette fois-ci peuple congolais bolibisa vraiment na bolingo ya nzambe na ngolu ya nzambe makambo nous est changé makambo est changé président Fati makambo est changé tala yo outaka ka école na classe ya papa na yo le patriarche Tshisekedi wa Mulumba bien aimé ce qui vraiment cela bengi yo bien aimé dingo baké parce que baba poko zala ka frère à Christ ce qui pensa moke bongi makambo tamboli cette fois-ci je crois que ba peuple bakolinga yo bakosepelaka na yo pe bakolinga gouvernement mboka na biso ngalo baki on a faut passer botia ba technocrate malgré tout omoni gouvernement mobimisi eza na gouvernement peut être secrétaire za ka remaniement parce que boselenga ba déplacer ka bato na ba poste déplacement kaka ya bato bazaki na poste oyo otiena kata poste oyo to moneke comme si eloko moko ko marcher te mais vous prouver peuple pe bato bazo ba makambo ko tambola te vous prouver bango au contraire ya ndenge tuzo kanisa to ndenge bato zo kanisa bo sala musala mboke kende liboso bo créer emploi ba société na moko fait zala pour être ballon valable yo ingénieur mais wana zotula ala l'homme là zo musala ba mama beno bazaka makasi na ba makaba na domaine moko songolo asala musana ye asepela na ekolo na ye lokolo mpe bamboka biso ezali kosepela biso mpe bato oyo ntango mosusu tosala betude ya likolo mpenza te mais ozala likambo moko mayele moko songolo nzambe apesi yo na domaine moko boye osala yango mpo na développement ya mboka na yo tomona bainvestisseur na mboka bamakambo se développe ekozala bongo malamu lelo mpenza nasali émission oyo naza gentil lelo naye mpona koatake mpenza te naye mpona kokondane te mais naye mpona koexhorte mboka na biso ekende liboso to na posa Congo ezonga Congo poto moyindo nde babengaki yango Kinshasa poto moyindo oyo ba étranger nyonso tout rêve na bango ezalaki avant tika mokili oyo il faut aya na Congo il faut akoma na Kinshasa kaka mpo na mboka na biso naki koloba likambo ezali très important bible elobi boye soki bayenge ebene bazotambwisa ekolo bapeuple bakozala esengo kasi soki bato mabende bazotambwisa ekolo bapeuple bakozala na kolela mpo na bilikambo oyo parce que gouvernement ebimi tosepeli mais eloko naza kodeplore na mboka na biso na bakonzi na biso kisi nde eleki kisi nde kisi magie nde magie bakonzi na biso mingi batondisami na kati ya franc-maçonnerie batondisami na kati ya magie batondisami na kati ya bakisi mais bandeko kisi ebongisaka ekolo te magie ebongisaka ekolo te bonganga ebongisaka ekolo te oui bozwi baposte est ce que bozosala yango na molimo ya nzambe to bozosala yango na bakisi to bozosala yango na bamagie to bozosala yango na basacrifice ya bamakila bato eza malamu te tomonaki bandeko mo bazalaki kosala mabe na ekolo babenge bango bakidnapper me bandeko ta bakangaki bango bazosite nkombo ya bakonzi oyo bazali bakadre ya likolo ya mboka eza malamu te ndeni mboka ekobonga ndeni mboka ekose develope soki bato ya mitema mabe nde bazokamba mboka soki bato ya soloka bato bazala bamagie bato oyo baza bakanibale balingi komela makila bato kolia makili bamisio na bato
comment mboke ko sala développer kala mingi te awa toke koyoka ke na bureau moko ya parlement non valable bake kofongola na bureau parlement po basala soki remise de prise mais likambo kokama bakote ibu na kati kabakata ibu tala bisu minene Adaka cher, Bobo Maete, Bobo Maete, Bobo Maete. Abibi na kata biro Ibwana kota na kiwapi Auti wapi Ozoma tekeza ba magie Ozoma tekeza bondoki Toboyi bandoki Neko na biso Congo Toboyi bata soloka Toboyi bakonza bandoki Ya ba soloka Ya ba magicien Bakonzi framason Toboyi bango Nzamba s'occuper na bango Tolingi bato mosala musala na intelligence Bongo Bongo ndezo sala me magité Bongo ndezo sala me soloka te Bongo ndezo sala me kindoki te Voilà On a gagné koloba suivi ya makasi pour l'école na biso bakonzi bo bima na ba magie bo bima na bondoki bo bima na ba flamason bo bima na ba rose croix na ba yam bo bima na ba vaudour tobe bobela kande nzambe nzamba pesi yo makasi ozala mokonzi o se confie pas ya nzambe nzamba tambusa yo apesa yo mayele nyonso yo kosimba nyonso kosala ebonga ndenge Deutéronome 28 elobi voilà on a rekobakisa pona makambo ya mboka ezalaki yango wana je crois que bo saisir ngai malamu po ete mboka na biso ekende liboso bien aimé biso pe l'église totika na ba aventure ba pasteur totika ba magie totika makambo bokeseni totika kindumba totika posa mbongo nabi totika kotia bato makambo oyo eza kwa endormir peuple lobo tozala mabondeli awa ya 40 jours okangi bato 100 jours bokota mabondeli boko mutongo akende koluka mbongo ka tozongela évangile ya solo ozolakisa bato kosambela wi lakisa mpe bato musala jamais nzambe akokisa mande na likolo ekita mutu abandi kolia jamais nzambe akolukela mutu musala mais nzambe akopesa orientation akosala grâce na nzela mabondeli mutu akeluka mpe musala asali mpe musala abandi kosala musala na ngolo ya nzambe musala mpe ezomarche losambo c'est bien mais musala mpe ça va parce que musala ekotinda yo obala ekotinda yo ozala ndako bien ekotinda osomba mutuka ekotinda do salaire na yo ekolesa yo okoki kosupporte sanza bobimba debout de moi ndenge tolobaka na français ekozala malamu motema mabe ekolongwa soki oyo azosala moto akobanda koza motema mabe na vie ya bato ya vie ya moninga eza te soki omoni biso tokomi na motema mabe bakomi kozwa mpe mata mutu bakomi olokola mutu barein biloko kati bakokende koteka parce que misala ezali te moto azomona moninga nde mutu lokola marchandise a vendre naboma ye nalokola barein na ye nalokola misu nalokola bapumo nakende koteka mais soki bamisala ezali je crois que bakidnappeur oyo baki kozala parce que na mokili bato ya mitema mpe bazangaka te mais je crois que bakozala na nombre ebele te kindumba tomona mboka na biso to nango ekokita ozomona parce que mutu na mutu aza na mosala na ye azali kosala voilà nozalanga molai te nde nalobaki en tout cas mboka na biso ekende liboso église tosala mosala ya nkolo nzambe ndenge alakisi biso ndenge biblia elobela biso tolongola banti valeur
Tout côté bandeko ba magie na kati église. Tout côté bango makambo ezanga ntina. Bato bango la meteba kana solo penda. Église ezonge la pouvoir na yango, autorité na yango. Po ete bato babika. Bato zo pambola mana molimo, bazo pambola mapena nzoto. Eko sa bango malamu. Vraiment ezaki mo mke exhortation. On a memele bino mokolo yalelo parce que mboka na ngai makamingi akobongisa ezali tande bato azokufa tokoma kufa ka baluwa lolenge misato yoka mtasali crise cardiaque makala biloko ezalaka te ano valable mama bene kala biloko ezalaka te oyo ka muto asali ka kufa na crise cardiaque oh tozeka gongo na sango mais est-ce que tokomi ko vivre encore partout bisika tovandi non voilà comme moi somme mama bene le toto oka kingada kufi boba muke boye sango kingada kufi toto ko perdre pasteur Marcelo Baruti pardon bolim saka pardon lokola kombo ya mwasi ya na biwa kama ya mwasi ya Marcelo kombo le kotika na etika lokola na kati ya bongo na ngai bolim toto ko perdre patriarche pasteur Baruti bato ko kufaka asali malaise so crise cardiaque quitté asali kaka malaise moko boye akufi soki malaise te oh mutu asali kaka pema donc tokoma kufaka baluwa kaka moko o bele kaka muke akei or que tozo kala tozo kosala que bovani pe 10 ans bo pe sanga luwa te siko tozo ebate bato bambula se pusani soki esfere ezakaka bango na sala mukili pona nini parce que tozo lia mabe surtout régime alimentaire ezoboma biso mingi tosomba babiloko ezexpire contrôle na malongo ezali te bozolia bilialia mawa tro mawa mingi alors yango nasengi na bakonza mboka yo muto nzambe apesa yo grâce ozala mokonza mboka ozokamba banyama te ozokamba bato lokola yo bosala ete mboka na biso vraiment Congo bakongolais cette fois-ci basepela pe sécurité na mboka eya makasi dimanche tato tango tozosepela makamalo parawa na Beni plus de 100 personnes bato kokufa bombe beti so na Beni bato plus de 100 bato kokufa 100 personnes bazali awa so toleli 600 personnes awa okasa quartier mobimati mais bato kokufa mais awa na kisasa tozosepela wo oh lopara tibi mawa ya batu motema wana ya kokompatire na baninga eza susu te ndenge ndeko ndombo petine baki mokili ekobaluka tandele moto akufi awa pembeni miziki ezobeta mawa na bato ezali te bien aimé tikete Congo échangé tozala malamu lelo opesi mwasi mbongo akei aumeli yoko kasa mwasi makazi mabe nzoka nde azotelengana azoluka biloko kosomba ndenge salamaki paya mosungi nanga mama bene que je salue aussi en passant ngapelanga na lingaki yango monina tanga kombo de mingi yo soko linga wa yo te oza suspect omona nde masazo kumisa mwasi na yete oui il faut marier kumisaka mwasi na ye oza mwasi kumisaka mobali na ye na yo lekaka na ba réseaux sociaux oza marié sœur otanga comment mbali na yo otanga comment mwasi na yo poza fidélité voilà weza parenthèse boka na fongolaki pe na kangi yango voilà tikete Congo mboka na ngai mboka na yo mboka na ye kuna to sepela cette fois-ci discours kitoko na yoki espace ale la yango bo créer emploi ba misala ezale belé on ba to luka misala mais misala nde bando luka bato akosala yango vraiment to pambola nzambe pe to kobetela bakona biso maboko nawe bakosala tikete nzamba bolingo nzamba bokasi bonso oya kelani ko na se aza na Congo pe na ba congolais vraiment no senga na nzambe ayo kela biso mawa baliwa oyo ezozwa batu ebela bato bazokufa na ba maladi soki na banini atuka nzambe pe na sala grâce lo sambe biso yokamaka nzamba pesa sobo molai parce que trop c'est trop
Merci beaucoup. Na pesi mbote mingi na bana nga bazana aux États-Unis. Frère Liévin, na ngana mama bene toi na posa appel na yo. Na mosungino mama Gigi. Na pesi mbote mingi pa ya Sylvie Kigalu. N'aurait que le collègue Salopassi. Mais au nom de Jésus-Christ, nous avons biki sayo. Le collège tungi sayo tikayo na kombo la Yesu. Mbote mingi pa ya Moïse ma grâce. Nous avons pas molayo. Mbote mingi pa ya Cédric. Mbote mingi pa ya Job Bolibanda. Mose na Nzambe. Nzamba pambola bino. Mbote mingi pa papa Jean-Jacques na mama Poli. Na Canada nzamba pambola bino. Mbote mingi pa ya évangéliste Edith Chisungu. Wana tokisi na Europe. Na France nzamba pambola bino. Nancy mwana Popi. Motema papa Edi. Ser Nancy nzamba pambola yo. Ser Mati tozani ana Kishasa. Mais moi tout le monde n'appelle ezate mais abio sa makasi tout le monde n'a passé ça na problème ya azala bakamoko boye. Soka silisi ngonde akoya to mona na ye. Mbote mingi pa ya molonga na ye papa Anissé. Mon fils chéri nzamba pambola yo. Mbote mingi pa ya Mimito Maduda. Nzamba pambola yo mwana na ngai na frère Yava nzamba pambola bino. Mbote mingi pa ya Iget Simao mwana na nga ma fille chérie ngana mama beli topesi mbote mingi nzamba pambola yo. Mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo, prêtre ba comédien, le grand prêtre Mangobo, le grand comédien, prêtre ba comédien nzamba pambola mama Fatou. Mbote mingi pa ya mwana na ngai Gabi Eyamba Coco Ping Pong nzamba pambolo na mwasi na yo mama mela mokambi. Mais mama mela mokambi Gabi Eyamba ki l'église azomona na te faut bisa ya mona na l'église nzamba pambola bino. Na pesi mbote mingi pa sœur Brigitte Pangi. Mbote mingi pa ya sœur Balbi. Mbote mingi pa ya sœur Sunda. Mbote mingi pa ya grand frère na ngai Yanzez Espérance Siskale Motema nzamba pambolo na mwasi na yo mama Brigitte nzamba pambolo boze belé José Bassaoula bino nyonso tu nzamba pambola bino. Frère Jonathan Manzila mama bena zelaka toujours na scène zali dame. Est-ce que tu est-ce que prometai azvandi kaka wana zelaka nzamba pambola yo e bino nyonso batoyo bolandi biso to sabelaka mpona Congo nzambe a pambola biso nebite so na bosai nani. Je crois que bino nyonso tu na pesi no ba mbote nzambe aza na bino. Alors soki olingi osunga émission olingi osunga chaîne olingi ozana posa ya ko tindela biso lisungi na yo ono sonzamba otala motema na yo parce que toi na posa lisungi na bino pour na avancement ya chaîne to sabongo na M-Pesa na numéro oyo bombondi wana plus 243 81 81 44 131 na zongeli plus 243 81 81 44 131 sur M-Pesa au lieu ok na ba banque sur ba nini otindi kaka na numéro wana na M-Pesa na kasi na photo pezali et ko comme la biso numéro super ça na otindi la bino ngo après nzambo le kana ko sunga to botinda biso ba lisungi mais surtout la numéro na tindi wana soko tindi et ko koma pe to le kana pambola yo na pespe merci mingi pe mbote pa sœur Mariam na Belgique na mbane papa John nzambe apambola bango na comme na suka soki so mizongelite nde tokutani mikolo ezali koya na numéro biso sika oyo nzambe akotala motema ya mosai nde poto kabola nango na bino. Commentez, likez, partagez l'émission et puis on s'abonne makasi na chaîne ya bino Silver TV. Botika na malamu nzambe apambola bino nzambe apesa no santé kitoko pe bo moi molai. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata esemwami likolo balinga mina ye